ndakulu espoir ezate on a étage hein eh Félix Kendeko pardon ah bon papa oh Félix oh ça n'a rien à voir yemu dabe simula mutaza incapable à résoudre problème ah papa ah yesu ko pas les apps mais équipe il y a team ko ba aider oh boti ba côté Boumano Msale alongwa kaka il ne sert à rien nana olongula ba député maman wa tiaki alongula bino bozo neto banga bino bende obini ni maman wa tiaki alongula maman tiaki nani maman wa naga o balo bagawana tuna Jules Munyere botika ba blague risque okomona yemsu ba ko déployer ba équipement ba ko déployer ba tout pour que et servir à ce que ba atteindre l'objectif pour sauver des vies. Yamisato ezali après événement l'État assiste à bateau bazali ba victime ba sinistré et puis ba sala ka effort pour éviter à ce que et créer ba épidémie et d'autres maladies diarrhéiques parce que bobo sanate na kata inondation ana ba faux septique na biso tout ça là on a kacha bandako ce qui le pango etondi et la kisi ke ba déchets o ezali ba na kati ya faux septique et mati et ko mataper. Voyez-vous, en ce moment-là, et ça dit que ba microbe ezali na surface on attend maye ko kauka et ça la ba épidémie. Yango mona dans des pays sérieux, des pays normaux, oh ba kondia sérieux, pas ba kondia bilokos bazali. Après on a ba ko désinfecter ba quartier ainsi de suite. Alors nous non, c'est pas ça, c'est pas ça la gouvernance. Dans une bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle la gouvernance précautionneuse. Nous avons connu ce genre de cas. Mbalebele et bonga qui to renforcer le ministère où ezali en charge ya makambu ya ba catastrophe naturelle où ezali en charge ya prise en charge n'est-ce pas si je peux le dire ainsi ya ba sinistré le onde to lo ba ezate sinistré parce que angé o yé ba pesiye yango mo ezalo ya kopola ekufa et yoka bêtise yango nano et comment ça appelle yango yoka bêtise policier a quitté c'est pour le sécuriser dans kata mai bazui batu baza otindi ka le roi wewa le roi est 207 kufi siko bozo mona que batu ba wela kozwa bokonzi mais bana bango na mayele te ça eza kolakisa que bana bango na mayele te nyonso wana pona nini kaka Kabila na nanga nde ba komisi bango place wana bozo mériter. Vous qui soutenez même Nanga, honte à vous. Batu nyonso bazo kufa na mboko ya mitu na bino. Même aux ala Kinshasa, même aux ala Kwenini ya monde, yeba que tu paieras les sang de tous les Congolais. Oh bazo kufa kuna. Bazo violer ba mama na biso na sud na nord Kivu. Bazo kanabana na biso na makasi pour même ba on armée forcée. Aliyo côté ovandi ya nana nanga ya fuati. Talibinoa, moi, la patrouille. Moule Betekia wana Kinshasa, émission na Bissongoy. Politique, Rosala, na 16h, mais laisse-moi d'abord parler un peu, Mambouya, Moule Beta et Lobby. Moule Beti et Lobby avant-hier, non? Moule Beti avant-hier, n'a mon porte soit victime. C'est là, nous, réalisateurs. N'a pas Rosala Kande Bele parce que yo pour dîner na maï. Réalisateur, n'a pas dans Njili. Atikali na sous kilote kamboui pas ma passe rabo na sous kilote na ti akati c'est décevant mais bino pe baleki na biso mambo bosala ki akoyiba batu wana pena na mayenjili wana moi je suis pas d'accord avec vous hein. Yebisa moninga bokota na salon to fungola téléphone ba dégâts et salemi gouvernement bon personnellement na nazana informé na nombre exact ya bato ba kufite mais tout le monde m'a belé responsabilité ya makambo nyonso donc le gouverneur en ville à lobi na biso ils ont des dégâts naturels et ça les manam mais dégâts naturels oyebi ke ba mbula mususu na nécessité na en avril là dégâts naturels beaucoup zo biloko
J'ai dit un grand merci. Un grand merci na distingué première dame, Maman Denise Nyakero. Oyo, na motema yazala anango, Maman Denise a mobilisé moi moyen nae pour assommer la bande de biso badinda qui quelques sinistrés bango nyon sauté bien si. Assommer le bango ba éponge, attirer le bango, bazuela bango, je crois espace moi na stade Tata Raphaël pour ba loger bango. Yo za moi sa ministre, moi sa mandataire. Mobali na liya mbongo l'état oyo. Beaucoup zonda mo liya kawana te. Bo sala geste Maman Denise a salité. Ti ça question na tout dit. Yo mobali na yo un ministre, député, mandataire, azasoki nani. Est-ce que geste Maman Denise a sali, ya reço matable éponge qui ne coûte pas beaucoup d'argent, mais Maman Denise Nyakero a l'acquis bonne volonté, bonne foi nae pour bande kona biso wana badindi bana ba place olala te pour bande olala na en attendant que le gouvernement aya ko pesa ba solution durable. Bo pesa mibali na bino ta ba conseil bien. Bino toto immeuble, toto ngaboy, mais ba Congolais ba souffrir. Yo kangi mabo na mobali na yo. Ka 4 heures bino na dra. Pour l'instant mobali non na butute. Mais mande kono bango yo babimi libanda. Maman Denise Nyakero. Peu importe vous allez me traiter bo finga bolo, je m'en fous. Mais Maman Denise geste oya sali. Je l'ai jamais vu, mais moi j'encourage comme une femme ya mokonzi. Basa ba konzi boni to moni ba sali ba geste nyoso Maman Denise asali. Nous mutu mtombo kinombo na bango bokota na armée boya na armée bokota mais awa batu badindi ba déclaration boni to yokia. Quand j'ai vu les députés nationaux te ogika lonja zalaki wana na bomi kama neno loba ogika lonja c'est un bon monsieur ogika lonja félicitations quand même peut-être yone mutu zwaki initiative pour ba député monsieur peut-être bazagi na tenter bazaki na bona tante mais na monde bango bakipe na maya njili c'est ça ngai ba congolais na pesa mino candidat mais tout ça l'émission ninga bien tout ça l'émission Guy Kalonji merci. Avant toute chose to le belanini lelo ya liboso gouverneur en ville à Kinshasa ba chela mino vidéo gouverneur en ville à Kinshasa Daniel Bumba lobi na biso. Les gens ont fait naturel. Le gros c'est le manango. Ça c'est le gouverneur. Comme le gros c'est le manango, il y a on est préparé à quitter parce que préparé à qui en côté pour nous recevoir précautions nécessaires. Ceux qui ils ont un moule naturel. Oui, mais qui a causé tant de dégâts. Énorme. Dégâts. Banda kwa batu edindi batu bakufi vidéo moi jotam na réseaux sociaux batila binongo vous allez voir moi na wana zaki sauvé et pas ba patriote ko la ba Paul Tosoa alandi na mai akangie abimina il y a eu tant de dégâts nyonso wana zara nini naturel même pour nous jouer la biso ba boîte ya bientôt ba hors bord bien et ça wana za naturel on a le président de la République bolim sanisa de bien émission excellence monsieur le président Longola Bumba pesa modo drawa balongula Bumba pardon toujours continuer mission ba conséquence mususu ka batu ya mbongo kaka batu ya mbongo nde bazalaki bazoro occasion de voyager lobby to avant-hier faut bazo avion petit porteur na oka $150 na otela bino vidéo bande ko mususu kutu ba prêter nzela ya mai tango bazo kenzela mai eloko wana malaxi biso na TVA wana ebide so eza yango to yango te ono ba taxi fluvial o ba laxi biso ba sali so ba filma ma eke kufa yemoro Bumba lobi amati pe na bord moko ekufi tala bilo ba la population biso pina ba bolole pina peuple congolais. C'est la vidéo, il y a Bumba Azobeta Biloko. Bon, d'abord, tout ça va informer les Bakinois que tout ça est une situation de crise par rapport à catastrophe naturelle aux Alimbo, la Bongo et Betaki, à Kinshasa a raté, mais environ à Kinshasa, au sali que Maïwana et afflué à Kinshasa et provoqué bon honneur sur tout le monde qui. Alors, l'autre s'est déployé qui. Depuis hier d'ailleurs, dans mon courrier,
pour évacuer les sinistres, pour accompagner gestion malonga crise. Certes, il est vrai, tu peux ici quand même des condoléances pour la famille éprouvée depuis hier, mais également tu dois rassurer la population, l'opinion que l'État a été aux côtés. Il y a la population de Kinshasa pour na bongo ko sunga bango to sungi comme il se devait, to évacuer ambulance ezalaki bord ezalaki wana ba pirogue ezalaki même bateau va se porter qui au nom de la ville pour retrouver. Très bien, merci. Hein. Ça c'est le gouverneur Daniel Bumba. Na pesimbote ndeko na biso secret Aziz depuis Allemagne qui nous suit sur YouTube. Bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner. Bande kunangai na mboko yoso mutu alobi vérité comme il comme infraction. Ma femme, mon épouse Nation de Tosua, ma fille aînée Enis Tosua, ma deuxième fille Sainte Tosua et ma quatrième Délicia Tosua, balali na embouteillage. Tu as la image embouteillage wana. Tu as la image embouteillage. Tu as la image embouteillage Omega to peut se monsieur Lengi. Voilà. Bala bakanga makiawa na butu ya ils avaient butu samedi hein. Na butu tout tambula bayebi. Bakei et pas ya maman chez ma mère à moi maman Rose Doké. Ba komi kuna ba parquer mutuka libanda. Mais ennemi nanga, les gens qui n'aiment pas la vérité nanga. Balinga ba agresser bango. Merci beaucoup na bana masina. Obo protéger inga mwasi na ngai na bana na ngai. Ba agresser bango à tel point quand les gars bango balongoli na plaque ya mutuka. Balongoli plaque ya mutuka bana balongoli yango. Baki nango ba bisanga na sala plainte contre Koni na bia ça ne vaut pas la peine quoi boutine l'autre. Ça c'est moi lecture na ngai quoi boutine l'autre. Ba sali sabotage ya mutuka ya bana balongoli vena plaque ekina. Ngai, je suis un patriote dans ça les lotés. Bino groupe ya bato botinda i bato pa ko saboter moi si nanga to ba violer ba ngai. Na lingete kanda simo kimbango azala nango envers Mindele et landa bino. Na lingete kanda ya Lumumba o ya boyera mbongo. Mindele na corrompre Lumumba pour être attaquer l'indépendance comme na RDC soit indépendance en 1980. Kanda Lumumba wana ilanda bino. Na nyonga mutute mais vous avez organisé à kotinda batu ba ko agresser ma femme na bana ngai. Dieu merci. Ba mission sauf quelques sportifs ya masina na bandeko yanga na liara na melana bango qui ont protégé ma petite famille. Je dis un grand merci. Un grand merci. Un grand merci vraiment à Bino Nyon Soba na ce que vous avez fait. Vous l'axi vraiment qui vous porte en mon thème. On m'avait piégé, croyant que non, qui n'est pas maman pour passer dans un sabotage, mais Dieu m'a épargné et ça dit que non, madame Akei. Mais, dans le banane l'autre. Bino bato botinda ki bato. Boye ba mboko za batata na bino te. O botinda ki bana wana na babo ba basa des ordres pas na biso et pas maman na ngai. Yebe ki mboko za batata na bino te. Soko zala bokonzi ba okenda un jour. Coup de chapeau na bande ko na nyoso bo défendre ki bana na ngai na mwasi na ngai. Boyoki Daniel Bumba lobi, lelo na loba mingi te na tika bino taboloba. Daniel Bumba lobi. Nazotala Kinshasa peneske les gouverneurs. Kinshasa peneske les gouverneurs. Oui, ils ont comme naturel, maïko tonda boye, ils ont naturel. Ce qui est plus grave, nami babino ne loko ko muke poto koma na pesa bino tamboloba. Ça c'est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous, ce qui est un phénomène moko naturel. La question que je me pose, comment boulevard du 30 juin ma etondaka? Comment Liboso et hôtel de ville ma etondaka? On doit se poser tant de questions, mes chers compatriotes. Ce qui est un phénomène moko naturel, Daniel Bumba. Pas gouverneur Bumba. Ce qui est un phénomène naturel, je m'en disconviens pas, tu as totalement raison.
Mais boulevard du 30 juin, c'est un phénomène naturel, Bumba. Bah, foule l'union sur Kinshasa, c'est un phénomène naturel, Bumba. Bumbu, Selema, Okaluka, oui. N'est-ce pas foule, va poubelle les alabat, va dinda du jour au jour. Est-ce que c'est un phénomène naturel, pas Bumba? Et ça, a mis tout na yaya. Bon, partagez l'émission. Bon, s'abonner massivement. Voilà ces messieurs. Il a dit sauver une fille. Phénomène naturel. Qu'est-ce que les autorités provinciales ont fait pour nous prévenir? Pour les remettre à l'issue, il y a grave l'issue. Tu continues dans le phénomène naturel. Regarde ces petits. Azo se débrouiller pour qu'il batte Malikolo Batol Wana. Phénomène naturel. Nzambe to sali nini. Mboko opose à la bien fausse à la gamme konzi. Tchelanga vidéo au mwana wana nani azodinda. Ba ko sauver boye pas ba garçon mi ba le boye. Vidéo ne tamboli mingi. Tout le phénomène naturel oyo tala. Botala tala patriotisme. Yo mutozo gouverner lelo. Au cause de la volonté de sauver Congolais, ministre, mandataire, député, au cause de sauver Congolais comme ça, à de qu'on a été, mais tel niveau de volonté, va bien au à Koufaté. Voilà, patriotisme, Luka. À de qu'on a été, mais à Djembeli, à bien au est-ce que nous avons des autorités comme ça? Phénomène moko naturel, c'est la boumala hors bord na moko. Phénomène moko naturel. Gouverneur la ville à Kinshasa, mais Meliba, tchana une image ya boîte. Non, on a pris. Phénomène naturel. Ville province à Kinshasa, a créé, aussi, louer boîte, ya louer, na ebi nangate. Ma Meliba, on a boîte, yangoyo. Phénomène naturel. Si on boîte, on peut même abattre boni. On sait que tu as quinoa, tu zanine. Phénomène naturel. Phénomène moko naturel. Ville à Kinshasa, mais Meliba la Tchangou, boitou, peut être normal que je m'en disconviens pas, c'est une bonne idée. Phénomène naturel. Phénomène naturel, mais c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Yemoko Akena hors bord et Koufi, Basoda Ramotindika Rotindika. Phénomène naturel. Comment beaucoup louer biloko au moment où nous a dit talabat tindika gouverner tala. Phénomène naturel. Nzambe na ngai to sali ki sasa nini biso yo to sali nini to mériter nyonso yo. Phénomène naturel yé moko memi biloko o so babenga so hors bord so nini taxi fluvial yango wana kuna yombo ndeko mutabano filmer. Beaucoup zote bilo malamu te bo pesa congolais bino bolia na bino botamola na bino wa bien. Tala, la police a battu ma dinisi bonama. Omega le lata na mona niti tchela ba mo phénomène naturel. Tchela ba phénomène naturel, ba mo na phénomène naturel, ndenge ba mai ezodinda, ndenge battu ba dindi lobby et c'est décevant. Omega tchana bimage ya embouteillage wana tout ça, que les gens voient ce qui s'est passé. Si ko lobby pour mutu, a voyager lobby et le salinga il passe. Taxi fluvial wana obumba moto katiye e kataika bumba ye morote mususu luka vidéo moko boy non ote on a senga pena interview na ye eza na vidéo mususu bazana na kati ya fleuve bazui na bana po bakoma na aéroport e kufina nzela taxi fluvial bakonzi to abandeko na bino lelo bo gouverner biso lobi kuna bo kende boyete phénomène naturel, boyete. Gouverneur en ville à Kinshasa, bon, représenté et qui est à mot de ce koufi sous la maille. Atabinomo. Si ko bon mon, ok, bato nyonso o binomo me maki idée. Tout ce qu'il y a loi qu'il faut interpeller. Gouverneur, il était en danger. Ce gouverneur dit na maille. Ça c'est un danger. Bato. Oui, même na mantaba. Omega tcheba ma vidéo. Bon, na tabakutu nyama zo bata mambula ya tshela bango video nyama nyama likola mutuko yango na zongi sango baba lakisa bango
Ça bango ya to souffrir. Na yebi tata mo konzambo azola la te. Tozo ba solution ebele bo benga siko te bo zela na ngala se sobeta biloko. Omega na tindelio hein. Vidéo na kutu tchela biso ngo son s'il vous plaît. Zela. Allez. Tchela bango okangisa na vidéo wana bon mon avion eza ba maman musu nani ko lo babilo musu na appuyer ngo après sur ba lobby. Omega tcha vidéo na tindelio s'il vous plaît. Bomona bande ko mususu bakei bakena baona nzela bazo kende Omega to zongo préparer le bien calmement s'il vous plaît zong sangai et bon préparer vidéo na bien au pesanga on a son s'il vous plaît très bien prépare ça bien et bon to otiela bande ko mususu bando ga li solo kaka deuxième partie émission tozana lembolojo dans quelques minutes donc donc naba nyama naba meme baba tamambula c'est décevant. Allez tchela nga vidéo wana Omega tchela nga vidéo wana na vidéo maman na zolo ba avion tanga kuma na kinkole beta biloko. Donc comme si ça ne suffisait pas, allez batango et Koufi on est là, ça c'est le Congo putain de merde. Aïe 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 bateau Koufi en plein et balai Télémi, on attend les secours et Zoyate. Ah, fuck off. Quel stress. C'est terrible ça. S'ils doivent venir où? Vous avez donné la localisation. Elle m'a dit que nous sommes à Golgotha. 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 Qu'ils viennent à Golgotha. On a... Ah putain. Non, tu as monté à un transporteur, à mon ababalise. Parce que vous avez plusieurs bagages, choisissez le plus important. Kaka poso en aéroport botala toeli na kano rapide outa beach puis awa na kinko le kokutana biso otala population yoto bazokende voyage donc nzela njili moya koleka eza te biso nyonso tokiti na kano rapide po to se rendre na aéroport tokiti na kano rapide po se rendre na aéroport toeli o nzela beach ngobila $150 mpona kota po kolongwa lititi kinkoli babiso bakuti ba $200 mpona kolonga liti mpona kovoya kinkoli na aéroport tokuti na kano rapide po se rendre na aéroport toyeli o nzela biti ngobila $150 mpona kota po kolongwa lititi kinkoli. Ndolo tozo dekole naza na ndolo mpona kelela nchini nazwi petit compteur ndolo biso yeyo oke yango awa ndolo tozo dekole ya barjatu awi ndolo tozo dekole naza na ndolo mpona kelela nchini nazwi petit compteur ndolo biso yeyo. Merci wale zakiri na ebiso suna na ko répondre biso Natali likolo Natali na se na beti biloko na cheboui lokolo so so wilki na mituni muto po alongwa awa no nyoso na Kongo zaka passe alongwa na ndolo akoma na njili $150 bato muso bakena ba hors bord to monaki ba bi taxi fluvial ekufi gouverneur no yemo amati ekufi ko na kaba kote ko na njili. Est-ce que c'est normal? Tolinga mboko Alain Bolo Jaboni. Kimeza. Bon, toki gauche droite était hier. Omega tchela biso pina bi angala Bolo Jo mona biso chaque jour. Tchela biso ba image wana vraiment ba mona que les gens comprennent. Lobby aux alliés congolais. Phénomène naturel selon le gouverneur de la ville de Kinshasa na bakonzumsus batine biso batine nga auto vidéo mo lobby na Liège mai petondika bongo mais bon c'est tika na sisa bolojo zala gentil papa zala gentil siko ale bolojo tango zomona boy ba mai nyonso on peut condamner l'état congolais on condamner l'état congolais pour eza
représentés par les irresponsables, incompétents. Incompétence moko ezali une incompétence nocive, nauséabonde. Au moins une de Gonangai, c'est un fait naturel. Vous avez la fait naturel, mais la réaction, le comment juguler la crise, le comment intervenir dans le cas sinistre, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Bon, mon situation to vivre, il y a une situation à canalisation à maille. Il y a une situation telle que refoulement à maille ou na fleuve. Il y a une maille mal canalisée, il y a un débordement. Ce qui est le refoulement à fleuve, on peut comprendre que non, voilà, on ne pouvait pas éviter parce qu'il y a eu débordement. Le lit, il y a fleuve, ils ont inondé, il y a un refoulement à la commune, dans le quartier. Mais au Ezali, maille a ébalé, et maille a mboula, ils ont mal canalisé, et ça l'inondation. Parce que si c'était le cas, Bongabo qui ne retard na lit à fleuve, Bongabo mona ke maille mati makasi pour les kandenge zalaka. Boye ba mambo loba. Et puis a mi balé. La gouvernance en cas de sinistre, en cas de crise boye, baye barango par rapport à la capacité d'intervention. Tant que ça l'inondation, au moins dans des pays sérieux, batu baroya pour sauver bateau bazar en a risque. Au moins on a déployer ba équipement, ba déployer bateau pour que et servir à ce que ba atteindre l'objectif pour sauver des vies. Yamisato ezali après événement, l'État assiste à bateau bazali ba victime ba sinistré et puis ba ça la effort pour éviter à ce que et créer ba épidémie et d'autres maladies diarrhéiques parce que bobo sanate na kata inondation ana ba faux septique na biso tout ça là on a kata bandako ce qui le pango est tondi et la kisi ke ba déchets o ezalaki ba na kata faux septique et mati et ko matapé. Voyez-vous, en ce moment-là, et ça dit que les microbes ezali na la surface, on attend que ko kauka et ça la épidémie. Il y a un moment dans des pays sérieux, des pays normaux, où ba kondia sérieux, pas ba kondia bilokos bazali. Après on a ba ko désinfecter ba quartier et ainsi de suite. Alors nous apprécions le comportement de ceux que vous appelez dirigeants et nous nous rendons compte qu'ils sont incapables même de réfléchir, incapables. Nous avons imaginé, de connaître les inondations et belé. Nous avons posé question. Quelle est la brigade d'intervention en cas de sinistre? Boye Bisanga, direction na bango eza wapi, budget na bango eza combien? Parce que la première inondation, inondation à Liboso et Salamagi. Oh, inondation, c'est naturel. Yami Balé, oh, inondation, c'est naturel. Yami Sato, c'est naturel. Oui, c'est naturel parce que mboule beti. Mais est-ce que Peki Sami na binobo canaliser mai? Voilà, et si ka Bunyama ya batu. Parce que oh ngana yebi mbule ko beta mbula soke beti ko sala érosion et ko sala inondation pable ya ko yeba ke passe ya congolais ne passe ya Congo parce que soki bazaki batu ya normal et bongaki ba se questionner sur les dispositifs où l'état tia pour na to arriver ya ko résoudre ce genre de problème le long de tous aléa boyebi ke régime de jeu kangaki. Parce que maï a régi des eaux, et ça qui est infecté, maï y a inondation, et ça dit que maï na bango, bah ça qui peut pomper, et baby. Dites-moi, quelles sont les précautions au besoin pour desservir cette population en a maï? Parce que ici, nous avons desservi plus de 7 communes. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez préconisé pour que vous desserviez la maï? Tant que maï et ça l'inondation, certainement que bah kata qui va courant. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu pour les maternités? Si banana ba couver baza. Ozomona ke esika mayele batiaka, bango batiaka bolema. Ils ne veulent pas réfléchir sur le problème parce que formule la bango ba trouver zainini. Chaque fois quand il y a un problème, oui, c'est un fait naturel. Oui, c'est Kabila. Oui, c'est Tsongolo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la gouvernance. Dans une bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle la gouvernance précautionneuse. Nous avons connu ce genre de cas. Mbalebele et bonga qui t'ont renforcé le ministère où ils allaient en charge il y a makambu il y a catastrophe naturelle où ils allaient en charge il y a prise en charge n'est-ce pas si je peux le dire ainsi il y a bas sinistré Léon de Tolo ba ezate boyoka la bêtise la plus bête au tozago constaté dans ce qui se fait. Comment est-ce possible un gouverneur peut-il se déplacer
pour na kokende ko constater ba dégâts yé moko déjà là non sinistré parce que Angers o yé ba pesi yé yango mo ezana ya kopola ekufa et yoka bêtise yango na non et ko za apeka yango yoka bêtise policier a quitté na c'est pour le sécuriser na kata mai bazui batu baza otindi kaye le roi wewa le roi est 207 ekufi siko yebisanga ye akoya ko aider nani ata pona biloko ya facile bozaka incapable. Monsieur, bon on lugata ba boîte na bankai tonga tolo ba ke oui ezangi non mais oh c'est image à boîte abi yende bonga matana boîte na nkai parce que o wana za policier wana ko sécuriser ndeni yebisanga soki bato bazali boso ba yiba sala emabe ya ko sécuriser ndeni bozo mona ke bato ba wela ko zo bokonzi me bana bango na mayele te ça eza ko lakisa ke bana bango na mayele te nyonso wana pona nini kaka Kabila na nanga nde bakomisi bango place wana bozo mériter l'autre et puis na vous poser question tango bobani ko ça ba dépense na bino boyo ko pesa biso ba statistique boyo bisa biso combien de ndako edindi parce que vous gouvernez quoi combien de ndako edindi boyo ko bisa biso d'après ba estimation na bino qu'est-ce qui a justifié cela et là on ne sali que ça là yango boyo ko bisa biso qu'est-ce que vous prévoyez faire parce que vous le retirez la tête pour bino bozal c'est avril mobimba et un moule moule aussi la tête ce que boy bisabiso bosali ndeni bato ba bimi o ba baby bilo na bango baby bosali ni parce que les Congolais n'ont pas d'assurance mutu nyonso ndenga zawana o eloko na ye baby ndako na ye tondi boye ba a commis 10 fois plus pauvre que ce qu'il était avant. Alors dites-moi ba okende ko fanda wapi botiel balaki na station oui parce que station il faut ateka neto lo ba baza wapi non ba zwele ba place mususu na stade Marty ndeko na ngai batika na botika na ba non na so tata Raphaël non mais tata Raphaël effectivement pour tata Raphaël za banda kokuna be batongo ba combien boyebi nombre banda ko za inonde te ba combien ndenge toyebi bango bakokotsa me bangulu na esika wana po bayebi na suka na mwa cheke eza ba gouvernance à Bangbalimba. Donc vous aurez remarqué que les gens bazana posa maïle te na mi posa asko question pona nini to bimisaka bana biso chaque tongo ba kenda la classe tuti ka bala na bana banda soki maïle eza ngo na tina te bala la bana banda po biso to la musaka bana ba 5 heures bana baza ko bima pona ko kende ko luka maïle mais na mboka oya bilema oyo balinga maïle te. Ça n'a pas de sens. Ngana ko comprendre bino ce que ezaki mbala liboso vite inondation et ça m'a rappelé na poto mais quelles sont les mesures au bino bozui pour protéger ces villes là le long ce que ezaki na pays sérieux heureux bonga bomona ba camion citerne avec ba mai ezako kende ko desservir batu pour que batu bazwa mai ya komela boyebi ke batu mingi bafanda ba côté on a bazara ba système osa ba réserve mai te po bayebi ke mai ezalaka régulièrement neto luba batu msu bana pom déjà nenge to luba bada ya pom mai elo ni bosali elo mote o ngana mona rabino importer zaka bilamba bolataka na ba mabumu ndenge botambola na babalaba o ngana moni mais naza ko mona te importance ya ko benga bino bakondi alors que ba problème basique ya population boko ka ko résoudre et c'est ridicule hein? C'est vraiment ridicule ce que yo nani gouverneur ngo ya ba Paul Tosua oyebi ko nager te so dinda wana. Allez, rectifier là, s'il vous plaît, rectifier. Agwa be odinda. Te rectifier là, rectifier le lobiana. Gouverneur na bi yo akinoa. Ba kinoa ba lobi. Yopé. Na de yo kanga bi na kinoa ba lobi. Yo bi ba kinoa ba lobi. Comment ça na ko s'abonner te hein? Bo ça s'abonner te tozana Alain Bolojwa. Tozolo ba tozo compatir na bandeko nyonso ba perdre ba bien na bango surtout ma lobi ya mapango wana. Et botalaka batu bandako na bango so edindanga na mbula ponda kwa nezonga ndako ça prend du temps. Un zelu nanu ekoya mati mais peut-être a ozana ma kokite na mbongo te ya kosel sa misala wana pour que non kolongola ba zelu tout ça. Vraiment na ebité zelu za cop akoyo koteka ne zelu wana mais le problème est que eza et aussi la camp aussi la camp balabala mobima tozwa zwana le côté mo o na monima ebele wana. Tu as appelé un ange dans quelques minutes, je crois. Tala tcha Omega. On est dans des causes. Voilà. Là, t'as un d'accord. Espoir exact. On a un étage. Hein?
Eh, Félix, c'est Kendeko, pardon. Ah, bon. Ça, papa. Oh, Félix, c'est Kendeko. Oh, ça n'a rien à voir. Il est Moutaza incapable de résoudre le problème. Ah, papa, il est sur pas des apps. Mais équipe, il y a Timi pour aller débattre. Oh, tu vas au côté là. Oh, n'a côté lié. Oh, là, il faut qu'on ça ma blague. Moulo et bête. Allô, ça n'a rien à voir, Ndeni. Atina équipe net. Pour la routine, tu vas payer ça, tu vas marcher, équipe en haut, oh, il y a Tindi. Et bon, équipe, bah, canon, il y a moins cher, même avec Bachangong au Sali. Ce qu'on peut incapable d'intervenir. Tant que vous avez dit que vous avez éviter. Vous avez bandé. Bino mamba congolais bo kipate. Hein? Vous avez qui bo konza on peut voir l'élection battant les angatina. Vous servez à quoi bino nyonso wa? Dans un sens là. Ndeni mboga mobimba eloko moko boko et comme la bino chaque fois mais incapable de solutionner les problèmes. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi yo soki ngobila oh nani? Ngobila te. Na ngobila na kati oh nani? Oh muto a remplacé. Yo mo luko kumone. So owe la bokonzite. So o servi biso na nini? Hein? Mama o achaka zo mutu na olongola yi. O bozo mboga oloko ba blague. Ti bongo msuto osilika. Ponga de ana kanda. Et dans le sens vous ne servez à rien. Bon servi ne l'oroté. Congolais ba bomae boki parate. Akufa na mbula boki parate. Azanga mai boki parate. Nzela boki. So bino boyaka boya rosa nini? Ka ko corrompre ba député nde boyebi. Vous ne servez à rien? Bon, Bolodjo, yo mo kino de là. Mambo de là to yeba ida ke so ina yena osilika. Alors, tant on pose une question supporter, c'est tout. C'est un passe, c'est un vraiment passe. Dans autres là. Qui vous dit que l'eau va ko éviter ngote? Hein? Bozu ba mapango nyonso etongami na li ya fleuve. Boteki. Na ebisa la bino qu'on connaîtra des inondations na mboko. Na loba na bino. Et si ga nyonso mai efo eleka boteki na loyenge. C'est quoi ça? On est toi mboka bilema batamaele bazarachu na mboko te. Ah. Allez, très bien. Tu fais la téléphone, on a moni ba kande bando hier. Émission yo ezali pour na muto silikati. Mutu fasilika. Ah yo pe. Tu vas gérer ba sentiment à battre. Ces gens ici ne servent à rien. Ba servir de l'autre. Oh. Buno ba servir na nini? Ils sont importants en quoi? Et si le plan économique, mais la société d'aviation, le bio, salagi, navette, yandolo, njil, salagi moi là, on va au moins, batoka va bimba. N'a ça va bien. Mboko. Bino boko sa na muto gouverneur na bino. Boko sa biso ke bosombi ba engin pour na kosala ka ba navette Kinshasa nani centre ville Malokut. Bon ça biso ba bilo mo bosa eza wapi? Nani taxi fluvial. Eza wapi? Papa beta na internet taxi RDC Zwango il serait battu. Oh souka na ba aventurer. Eza wapi? Oh image venait ba l'exhibition likolo mai. Non mais effectivement eza wapi? Et s'il vous plaît silencez s'il vous plaît toi. Eza wapi? Ba taxi obaki boche eza wapi? Au moins ke ba batalukuta Tala. Mutaela ba hoteli zate ndachana na oyo. Tina église abato mitakala no sidindi. Bobo ndachana na oyo. Il ne sert à rien. Oh my god. Nzambi walusa. Baisa bino libabe monsieur yaka po bozu ba konza mabe. Et même à libabe. Papa. Ça ne sert à rien. Boumano msale. Alongwa kaka il ne sert à rien. Nana olongole ba député. Maman wa chaki alongole. Bino bozo neto banga bino bende. Obini ni? Maman a cheki alongole. Maman cheki nani? Maman wana ga oba lobaka wana. Tuna Jules Munyere. Botika ba blague. Vous ne servez à rien. J'ai pitié. Et si quand on a salité, na maïe sangani, na zo ebate so ki peuple ngo vivre bonheur mukoni. Bo curé bate ba ndela maï. Bolingi ko sala ngote. Bo sala ba bassin ya rétention ya maï. Bolingi ko sala te. Parce que maïlo nyoso botanga na classe bo et ça va bino na nini? La pluviosité, oui. Mais est-ce que Mboula Nyosho la qui faut ça inondation? Mbokoyo. Si on Mboula on m'a moto mandolo ba metel sata. Ceux qui metel sata ba tchaka bato malonga. Balobaki ke Mboula mabe zobeta. Balobaki bemba yebi. Balobaki. Siko ye ba petit cop
basali système ya comment ya système yango bazu ba boato obengi mutaya azu atotiko na ngambu ba azu canaux rapide wana bato bachaki ya mike wana ekomi na kota nzela ekufi mutazo ki na azo vol mutazo azo ya kufi basu ekufi na katikati ebale bato ba ofuta ba $150 pour alongwa ndolo pour akoma na aéroport Njili $150. Oh, ngana longwa kolongwa Suisse et kolongwa Suède, ti Suisse na futa $98. Combien de kilomètres? Combien d'heures de vol? Plus de 2 heures. Kaka awa na Kinshasa, olongwe Kinshasa, na centre-ville, yekenda, wapion. Ebimi? Ah, wani photo. Eza lukuta oyo, eza babloka ba Photoshop. Wapiango. Bato bango na batelemi kuna Photoshop. Na Photoshop bachaka nyonso. Wapiango kasi. Wapiango. Omega monsieur ezate. Ah. Omega yope nyoso boya kaka bolo. Boya makasi. Na moni yango te. Papa, ba officiel ba kenda na bicho wana ba omona ngote. Ba officiel ba shekule ba frapper. Ah ba frapper. Wana mto lobi. Ba frapper. Wapi yango? Et servi kasi eza wapi? Pour muto a fouti $150 pour ka koma na aéroport. Soka yebi ke oye ko yoko ya. Il serait sur ma photo on check. Ana futat. Wapi yango? Omenge kokosa na bino et rattraper bino hein. Wapi yango? Bemba oleko se focaliser sur maramba domaine na yo. Omoni le neza. Mbule la kisi que tu ne représentes rien. O l'axelote. La kisa biso ko organiser musa. Wana bilo wa sika tout neuf. Ah papa, wana za ba photo. C'est bien ça. Tiango na terrain tout monde. Bana tiango bomoni yango ezate. Suka na aventure. Oh ni koma kuna ndei. Nani? Oh, mais ce que zaki na mai. Engage mutangazo a partir à beach akomi na bifikaso mai Njili ba matibo. Aroko mata na mai Njili comme pe ba ko kitata na Kinkole a partir à Kinkole bazu ba ka ba ye na aéroport. Ezate lukuta. Omoni na isa bino ke batoyo ba photo ya na mo logo ya la voix Zaire. Ah, papa, ya solo. Eza na beach. Ti ka biso to fa. Ka se ekitati. Ta, omoni? Te oza inzela ko central. Hein? Ba signe indien, bokonza mabe ya yauli ya kanza ya nyamu. O eza ba signe indien. Ba bi ba homo sala déjà. Ah ba ndo sala eh? Oui moko. Félix Sekeli, rendre tablier papa. Toi na posa ba konza sérieux. Même la nature est contre vous. Otika biso to fan. Papa. Yo ba homo kombola die pana ozoboya ka bomba. Ba kombola. Pas au kombola chez toi. Et o provoquer nga? Je te provoque pas. Et maintenant, cracher. Non, il n'y a pas question de cracher. Si. Bateau gouverneur, son excellence, monsieur le gouverneur. Il est excellent. Lui. Boumba. Il est excellent. Très excellent même. Au-delà. Excellent. Ah. Aïe, na maya. Ta république a Pachi. Hein? Océan Pachi. Hein? Ah, Bolojo. Ta maille. A commis vulnérable ningaza. Oui, botine kilo, tennis kilo. Ata kilo te mai yango moko et ça qui force à monter dimné. Na mo na arriver. Ningaza na ata libanga mo échappa mo ezate. Bango ko ya na ngata mi ba ya ta na boîte ta. Ta ye excellence ngo ya bino yo. Ba prier monsieur ko ya bina bo pai ba luka dina na ata no passe ba ninga ba omona. Allez. Moi, je cancellé ma baise. Merci beaucoup. J'ai salué un homme qu'on appelle Eddie Iyele, le vice-gouverneur de Kinshasa. Non, le bas, moi, on bat l'eau. Pour provoquer, pour la émission. Mais c'est là qu'on a kende. Pour me faire ça, bambote na yo. Pour la ligne. Oh, Eddie Iyele n'a pas son botte. On a annulé mbote. Ah, déjà comme il est là, allez. Tu fais la téléphone, je reçois 10 appels et puis tu as demandé qu'on a biso. Mais dossier il y a l'ingo le bela. Je suis au coach on a mon nom za mabe makas. Loba. Loba. Oui, ndeko Ange. Alingito le bela likamo ya zela mke okota. Donc ya alingito le bela likamo. Moni cour de cassation bazo se prononcer par rapport au dossier à forage. Oya Mai Kasenga. Oh ba kangela na roboto. Hein? Oh, il va kangela ngayangwa. Et Kassitende. Allez, très bien, tu as tout le téléphone. Oh, bon, ce que l'on a bêta du soto. T'es azokota, azokota. Ah, le banane. T'es, il y a azokota, il y a ça, ta société civile. Pour nga na le banane, le baraya.
Loba na loba yanga. Ah, Bolobia. Tika to ya malo bapel. Tozo compatir na bande Pour protéger ka bango we. Mita evino. Tozo compatir na bande na biso nyonso ya Tchangu, ya matete ya limité nyonso bazinda kilobi parce que on dirait Bumba na batune na ebite bino kozali focaliser ka kota po ya manjili. Est-ce que boyemi na ndanu batube badindaki? Badindaki? Ouais, na ndanu batu badindaki bakota bakinga bwa kuna. Est-ce que bobeta pe tour kuna? Est-ce que mituna? Tala Kinshasa nengi sali. Bumba. Bumba to salio nini Bumba? Moli mamai. Obioka ngobila we. Bumba to salio nini, to salio nini, to salio nini. Tu y a maintenant appel. Alain Bolodjo, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on veut qu'il soit avec comme on a. Il est parti. Non, parce que Alain Bolodjo, on a voté na tuni Alain. Non, non, il faut éviter. Il faut mettre ça. Non. Très bien. Pour vous, ça n'a qu'à s'abonner. Et ça soutient na bino mounen, bo pesa na porte soa. Je dis un grand merci na bato ba protéger madame Lobby na bananga na buto samedi plutôt ba gressé ba on a masina. Ah bon? Et pas ben ennemi nanga, ben ennemi au balinga to soa Paul te batindi bato a tel peu ba longoli na plaque ya mutu kananga. Mutu abana. Ba longoli pe na plaque. Ba kenango. Heureusement qu'il y a des Congolais qui m'aiment. Na niveau commune. Ba récupérer plaque. Non, ba récupérer te ba kindaki. Do baton bo porter ba en plainte. Vous pouvez abouter nani. Oh mais ba kanga bango. Ah. Otika ko encourager. Allô bonjour. Ouais, d'accord, ministre non. Bon, je ne sais pas, mais bon, en fait, pouvoir ici là, car. Ici là, si quoi? Ne cherche pas et qu'on nuit tout ça. Ok, si maman c'est n'anga pour aller. Moi, agresser, bon, pour passer le binonini. Dès mon monnaie na TV. Tout le monde a des moments na TV. Moi, je défends ma patrie. N'ana défendre beaucoup n'anga ici. So oza muibi, au côté n'anga muibi. Ato kei, ato komi, au komi na nzete na ayiba rambo wa l'état. Tout tika binote. Mboko za batata ya bato ba dirigera te. Mboko za biso so ba congolais. Congolais nyonso ataza vadio, ataza ndundu, mais une fois que congolais, mboko za biso tout. Ma famille ne peut pas mériter ba agression sous ces armes tout na makolo. Oh kutu na yebi kutu te. Mais bon mi balite. Portez plainte papa. Portez plainte. Allô bonjour. Papa Bobby peut biso s'il vous plaît. Mais des fois ça dérange. Mais du solo il faut yo kangona. Te ngaso na yoki na oloba. Te mais ngana osengo bon. Le bar déjà. Allô bonjour. Allô bonjour. Allô bonjour. Oui, on bengi biso comme on a. Oui. Donc, bengi bilo à partir à commune à Mongafula précisément le courage elle donc aussi. Ça dans la commune. Mais le problème est que Ndeko, sincèrement toujours zoyo na pasi bandela appel. Siko bato balala ki na station. Obi mutu na mituni. Na bisiko soki awa moins derrière mutu mo afimaka ke côté à citerne wana. Deuxième drame. Donc j'ai eu peur. Bato balali na station. Depuis banda baké ba memi ba sinistre na station. Allô bonjour. Oui, bonjour, papa Ngai Boni. Nzama zoba te lobengi wapi komonani? Wana bébé on depuis combien na monga fula précisément na quartier Matadi Mayo. Tozo kao. Oui, la visa pota pardon beaucoup ça ndako ya honorable nani. Mwana mboko nani vota yimsho to vota kena Matadi Mayo azo sala biso loko te Matadi Mayo ja ko. Kongo ne nandi papa loba komba député na binoti. Bon, soyez là rappeler mais azolo bana on azolo bana. Toquez rapidement. Oui, vraiment que tous les côtés, tout le monde a bandé qu'on est sur la bicho que oh ba wapi dindi ba mong ba parfait dindi na habité yé côté toki akanita côté maman régie voilà. Ndeko loba rapide déjà télévision koloba na ralenti te loba très rapide oui. Maman régie moi ça honorable bien sûr ba fait habiter sur la kanita na Matadi Mayo awa na baati lukwebo. Ndeko soko bengi na télévision koloba na net o boulen o linga mosi na téléphone te loba beta bilo no rapide mais plutôt obi ke omoni bandeko ah non mutao sekolo ya habiter bango banga bakufa
ceux qui non c'est patriotisme et boy ceux qui va continuer sur banango Congo changer. Allô bonjour. Allô Ndekopolo. Oui obengi biso wapi kombo nani? Na to bengi bino na Dongo Sco na komina Mungafuna. Tozoka. Bon. Omoni l'État na biso azoyeba te ko organiser to kozwa makambo nyonso tu oyo ndenge esengela sa. Soki oye ata biso mopanzi ya pompage awa outi Dongo soki ta pompage okokuta batu batonga na rivière mutu lokwa na bambongo na ye l'État ezali wana chef du quartier bazali banani bazali mais atongi a réduire rivière et ntango mbula ekobeta soki otali kawa ezali eza mpenza baka ezosala akondisi mai ntango mai ezoya na basalite oyo toza na tokota lelo na bachi banini oyo tomelaka ya babokali ekoya ebushe nzela na ndenge ye mpe akondisi nzela nde ozomona baproblème oyo ezosalamaka wana tu wana nini ezali problème ya organisation l'État na biso azoyeba te ekoma l'État akopi donc soki oza motu moko oza na bamoyen na yo to ozali mokonzi okoki kotonga na yo na place elingi to na katikati ya mai ye okondisi na yo mai donc eza pasi mpona ndeko bolozwa en tout cas toencourageaka ye mingi na ndenge asalaka na bémission na ye ndenge alekaka na façon na ye ya korégione mais problème ezali ke ayebaka ke Congo ezali kaka Kinshasa te ye azali ressortissant équateur naza ressortissant équateur est ce que ye se asalaka politike na ye mpona korégione province na ye équateur oui na suki ya ok merci beaucoup. Attends, bon, moi, mon coup, c'est tout le monde qui est déjà vers la fin. Oh là là, on a encore 2 minutes. Réalisateur, timing, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô. Oui, au Bengue, comment on a? Oui, Papa Paul, bonjour. Bonjour. La Bengue, on a depuis Matongé. Toujours au Oui, Papa, na solo na ne boloto après ça le. Oui, na moto na ngeza libo. Basold oyo bamatiseli basoldat soki ezalaki arrivé ya nanga te enanga makambo azosala bien sûr que non azosoutenir yango te est-ce que bange bamatela bango merci beaucoup bamatela bango wana la première question tete mboka oyo bapolitike balingi biso te papa tala ntango ndenge ekomi en tout cas soki ezosimba te baluka solution mosusu. Ok, merci. Très bien. Oui, je te réponds directement. Déjà, le gouvernement congolais bazalaki déjà n'a pas pour parler pour nous pour doubler salaire ya ba non solde plutôt il y a ba soldat na ba policier depuis longtemps. Et qu'on coïncide kaka ça n'a rien à voir avec non pour nanga non rien. Donc le gouvernement bazali déjà na ba calculer déjà pour non pour doubler nini. Les aïe déjà na messe. Azana problème moko particulièrement na c'est déjà ni yango. Merci. Yeah, so bengi lelo bolo bana malili boni bien pe odindaki. Bolo ba neti non bien lo bana vivacité to ka bien, hein? Na pesi ba continuer sur kanko local fungulo kamubutu ka kabila wapi ba service union sur sécurité mbo wana biso ya bino yango wana na pesi bino ya bino losako. Ebi bele bola na ngai. Ba prisonnier nyonso ya makala Jakinda la j'étais sali. Allô bonjour. Allô bonjour. Oui papa bengi wapi komo nani? Na bengi na kisenso ah. Toujours ka. Bon. Na tuna kaka muto aza mupanzi papa boluchwa. Na liboye. Est-ce que ndenge ye aza ba moyen na ye na mboka nde ya Équateur asia organiser a exceptionnel na zana combien d'hectares ya bilanga oyo abongisela ba villageois oyo bisika na mboka bisika ya uta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez. Et bino batete botune zama sabino ndei. Allez Bolojwa pour répondre bino ne vous en faites pas. À 16h, na Rosalana ndeko Dédé Amouli et puis na Merlin Vouvou to robeta biloko la situation à Kinshasa. Allô bonjour. Allô bonjour. Allô bonjour ndeko Polo. Oui papa bengi biso api komonani.
na bengi na Kimbanteke. Tozo ka onde ko loba moi rapide to komina suka. Na lingi na loba boende ko polo. Iko politique nini oyo gouvernement azo mettre en place aba dégâts ya boye zo parler. Hein? Est-ce que tous na ba politiciens ou bien tous na ba fanatiques ya bato oyo bazo diriger biso? Hein? Na yebite ndeko polo. Politique nini oyo gouvernement azo mettre en place vraiment. Mais quand on ndeko bolojwa ami kana ko limbola bo mutazono ba makambo ya bien bango bakoma ko landela bango hein contribution. OK, très gentil. Bon, politique, chaque gouverneur et province union sont dans la politique il y a gestion. Bon, Boumba, il faut tout le monde. Quelle est sa politique? Parce que moi d'avril Bamboule Robert est belé. Alors IGF lit sur le colon lit na bambongo banoyoka et bimi na affaires sociales et bimi na boy et bi lit sur le colon lit sous moment on est ba kamula rapina ba kesa l'état. Pardon, j'ai la lignette. Omega to sungana. J'ai la lignette, pardon. Un rôle de mon bima cascade pour na ko ba ko assister ba ndo ne ba to ba assister ba monter. Déjà pour la première pas c'est distinguer première dame maman Denise Nyakero. Ndé muto azoki option ya kosoma ba éponge pour na kotiela bandeko awa je vois na tata Raphaël. Eza vilité jusque là selon mes informations eza vilité. Maman Denise na mutema malamu azana nango a payer babo ba éponge ba tiela banoko pour bala nano en attendant l'état que le gouvernement a reçoit. Donc Gilles Alinguette IGF na ba inspecteur news. Pardon, keba na micro. Pardon, to sengi na bino IGF mobima bo tia ba caméra na bino nyonso na hôtel de ville bo vendre la bango ba milieu ko risquer bima na makambo yo biso obele la kaka ne na bele libo na ko mena mi abato. Allô, bonjour. Très bien, allez na ndeko Ange et ça le peut passer hein? Passe ma casse parce que moi je suis victime na bilo koyo na mai mais dernier où tu peux interpeller l'IGF, dans mon gouvernement provincial, va tirer dossier dans c'est la maman, la première dame qui veut soutenir les Quinois pour les victimes de la Biloko. Le gouverneur, il est vrai qu'il est à Tambolaki quand même, on reconnaît quand même les efforts, mais l'IGF a fait la mise parce que ça n'a pas si. Dès que souffrance, ça fait mal au moins si on n'a pas le cœur. Les Cambo, Naeli, Ao. Binomoko Boyebi, cour de cassation, Namakabuya, dossier en forage, Babibisa qui a arrêté depuis le 24 février 2025. C'était arrêt sous RP 015 bar CR du 24 février 2015. Oyo bazalaki ko acquitté de Konabiso Mike Kasenga parce que infraction il y a détournement de deniers publics dans le cadre il y a procès forage ils allaient quitter. Et dans le même arrêt malheureusement Omega excuse tu as nos vidéos je m'excuse tous on a tu as la vidéo il y a bon c'est là. Allô, bonjour. Bonjour, papa, bonne. Papa, na bengi mino na Kingabwa, comme na Natacha. Elisenga image Amboula, s'il vous plaît. Oui. Image Amboula, na ina loba boye. Biso moko tomi condamné na biso moko na no ba Congolais. Très bien. Congolais na côté biso surtout toza salité. To condamné kaka président te to condamné ba député te. Tomi condamné na biso moko. Bazo sala biso ba carnivore ya minene koma ba poubelle. Mamo kombi salité na bo support anda ko boka na kati ya carnivore. Pe na oloba na bato bazo komba na ville. Bozo komba bosa mosa bien mais bozo zo mabele bozo so so na kati ya carnivore. Yango ezo bouger yango ezo sala ba retour ezo songela biso. Fulu na yo luka ndenge nini ya kocha sika be rojo za makasi bozo ba poubelle na boboka po ekanga ba carnivore ekanga ba erosion wana. Elo na osenga Congolais soko moni soda zo bunda bitumba courager to décourager bango te to tindika bango ba samu sala poto ke liboso biso moto wana ba ndoki na liboso ba vina biso ko lakela mboka na biso mabi
jamais na mona te salité ya pays mosusu babimisango libanda de biso wa congolais to bimisango eza erreur na so faute so so be rosé so sala maboza biso moko nano nde to sibi ba conséquences wana eza président te na bwaki fulu na nga président akombela nga te mosa président pe akombela nga te nga mona liboso ni na tsaka soya na nzoto na nga pe soya pe na bongza mboka na nga. C'est ça, papa. On a rien à procès en Guana. Merci. Tout changer mentalité. Bien dit, maman. Olobi Malao Makas, Kitoko. Merci beaucoup. Merci. Maman Betty Benabilo bien. Bon, en fait, je vais te libérer avant. Tout qui nous bête dans le pont à Riona, tout qui n'est pas. Bon, ils aboyent. Vous avez dit, Nassi Sanaï, bon, on a joué la bino appel pour continuer. Ils aboyent. Naye, ko interpellé. Naye, ko belila. Cour de cassation. Parce que Basalaki. Arrêt au Tozobenga RP 015 du 24 février 2015 dans le cadre de forage 2015 ou 2025 je m'excuse oui Bazalaki ko acquitté de Konabiso Mike Kassenga ou Azalaki poursuivi comme acteur principal il y a détournement de deniers public. Donc, infraction Oyo, Balandela Kima et Kassenga, Azalaki, il y a détournement de deniers publics. Yé Azalaki accusé principal. Bayaki ko accusé peine de François Robot Tamasumbuko, ministre Yakal, il y a développement rural, comme complice, il y a infraction Wana. Maintenant, arrête, tu es comme on a que acteur principal. Dès que ça, acteur principal, il y a émission ça, de Paul Tossoa. Balbi qui est à Salim Bebate. Mais Mouto a sungiye. Ba condamné ezalaki une injustice parce que l'infraction n'a pas été prouvée de détournement de deniers publics n'a procès forage infraction on est ezalaki té mais baye ko acquitté de Mike Kassenga ça veut dire que acquittement ya Mike Kassenga voudrait dire que c'est l'acquittement de François Robota parce que François Robota ezalaki comme poursuivi comme complice. Il y a infraction, mais infraction ils ont été baye ko condamné na condamnation wana baye ko bakisaba élément nouveau oyo ye ayeba quitté oyo muto sambité tant que ça là qui procès on n'avait pas parlé de l'infraction il y a conflit d'intérêt ce n'était pas là François Robota na ba avocat na ye ba le belaki ba kambo ya conflit d'intérêt était ba le belaki ba kambo ya complice nde ba mi défendre et ye comme on a que la 9 avril 2025 dans les cadres il y a requête oyo ba juge plutôt ba avocat o ba kambamina ndeko na biso professeur Nyabirungu ba kotsaki requête pour la conseiller que cour à revoir les alliés kolobake local la infraction il y a détournement de deniers publics et ça limité dans cadre il y a procès forage ça veut dire que le kola ba acquitté ndeko Mike Kassenga oyo azalaki condamné et acquitté na makambo ya forage parce que détournement azalaki té François Robota aussi aza d'office acquitté ce qui est sengeli tolanda mibeko ya mboka tolanda loi tolanda droit parce que infraction ezate mais vous voyez qu'on condamné quand même Moutou pour la matière Moussou oyo Moutou a comparé traité c'est une manière de violer la constitution à mon avis c'est une manière de ne pas reconnaître le droit à la défense yangoana bakino ba lobby bakino ba lobby na micro ya Paul Tossoa que local la infraction de détournement de deniers publics ils allaient quitter selon la cour de cassation local ba acquitté ndeko Mike Kassenga oyo azalaki l'accusé principal oyo azalaki poursuivi local complice il y a infraction il y a détournement oyo ezate oyo eza non établi François Robota normalement aza mutu ya ba acquitté bokonzi ya mboka azoluka cohésion nationale on est en train de consulter avec Nana Bolo tout à l'heure vous avez parlé de consultation. Alors, on est en train de consulter, c'est parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a besoin de bande cognos ya Congo, surtout il y a Est. François Robot Azamutu ya Est, très influent, dans la débat image, Azamutu Moko Bazo Yokeleye Makas, na Uvira, na Sud Kivu. Alors, na ta oyo, tozana
Mokosabu a besoin d'avoir de François Robota pour passer l'amboka Moussala. Voilà, message ça mon amukuse parce que tolingité tombe de bakamumila yi ba juge ba découvrir que quand même kamwa ere rezalaki et kamwa ere wana ba ko corriger ango pourvu que ne ko robota ça là mboka na biso Moussala ndenge ba tozo sala. Merci beaucoup Ndonga Ange, plein succès à toi. Hein? Bon boulot. Je te suis ça va souvent. Dans train à moi mingi. OK, on a la réveil journal là juste oui, chaque jour. Moi je suis parmi bateau au batanga rapidement journal on m'a casse en ligne. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Tchelanga, s'il vous plaît, tchelanga élément, il y a bandeko wana, tu vois, l'élément où maman wana ba komi na beach mbongo ba futaki. Tozongela. Tolik. Non, que Moutina Moutal qu'on a sa porteur, à mon ababalise naïf. Parce qu'on avait plusieurs bagages, choisissez le plus important. Kaka poto en aéroport botala toeli na kano rapide outa beach si awana kipo le kokutana biso otala population yoso bazo kende voyage donc nzela njili moya koleka eza ti biso nyonso tokiti na kano rapide poto se rendre na aéroport tokiti na kano rapide poto se rendre na aéroport toeli o nzela beach ngobila $150 mpona kota po kolongwa luti ti kinkoli bamso bafuti ba $200 mpona kolonga bichi mpona kovoya kinkoli po eto se rendre na aéroport. Merci beaucoup, j'ai dit merci Tozoboula. Je salue le DG Ange. Il y a journal Justice, c'est ça? Justice. Donc je lui dis merci, c'est mes secondes. Allez, tu continues à m'appeler Nabiso. Tu continues à m'appeler. Yomuto Landibiso. Quelle est la solution? Keba Tozoboula Boy. Merci. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Quelle est la solution où ils ont proposé dans ma union sur les Kiawa? Bambou, les bétines, Kouya. Solution dans mes amis. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, papa. Bengi wapi comment on a? Kombo nanga buro na bengi na kingasa na suka. Na ngina lo balala boye. Oui. Faut kozong sabato wa benga na ta. Biso to na changu. Bo bo la faire TV la changu te da moamba. Moi ndengi tinda la de quartier moamba. Des bonhommes limité na matete. Des combien de Yeba ki badindi. Crois-moi. Mais il faut qu'on l'accepte. Donc ça tombe au bol ça da place mo mais puis que les solutions nous ont proposé dans ma cause malade na biso pour que lobby kuna mbule et beti bo tous doit des précautions nécessaires d'après eux. D'après nga ba kondi ba bongisa kaka. Ah OK, merci beaucoup. Merci. Yo proposé nini kinois? Au proposé nini? Batu badindi. Bokilo kutu ya bokilo n'a pas dîner côté à bateau on a Omega bokilo na dîner. Allô, bonjour. Oui. Proposition n'angeza. Très bien. Est-ce que moi ils été ba kanga izina ba chasser na ba bouteille plastique parce que yango ndi mtezo bebisa et ça salité minga lichasa. Merci beaucoup Ndeko. Ko neti gouvernement nga yaki bongo soki nga ba jana to ngato zinise na mai po Alexis solution ni na yaki nango. Olobini ni soki nga mande gouvernement yaki bongo to ngato zinise na mai parce que yaki na solution te ni na yaki nango comme solution ay la bande ko wana. Ma yela ki bango hors bord na boîte mona ki konte. Oye kufana. Ah OK, merci. On est allé merci. Ah papa la ngai. Bino bolingi bomba sela bino nini? Bundi ma pe mutu. Aso sala de sengi la sala. Ah. Bino makino bois compliqué. Mais maman peut dire qu'il bien. Vous savez nous aussi même pour les bébés à Kinshasa peut-être responsabilité pèse pas makino. Mais toujours le phénomène oyo congolais aux la nabiso. Les cansini nous opé ça. Allô bonjour. Allô. Oui papa bien biso api comment on a? Ah, ben na mettez hein. Ouais. Comment plaît? Déjà au cas. Papa Paul. Comment on doit pouvoir bonner? Depuis quand? Au cas moi. Na comment on doit pouvoir te? Comme tu dis vraiment. Nandenge nini pesa na komi on doit pouvoir nandenge nini? Ana le bolo za zo lo yo compliqué au côté la ga bango tout ça les choses comme ça. Yo comment côté le pouvoir? Non, comment on doit pouvoir au cas moi.
Non. T'es nanazakuna te. Ça c'est la réalité, Ndeko. Ça c'est la réalité. La réalité, le pouvoir incapable. Le président Félix a vraiment un moto normal. Il peut me dire, dans un pays, quelqu'un qui se respecte, il dit, bon, moi je pars, je démissionne, même le gouverneur, des choses comme ça. C'est rien ça. Vous pensez vraiment à la Chine, le gouverneur a dit la base à la toujours. Hein, sinon, il n'insulte pas les gens, mais il parle des choses claires. Il parle des choses qui sont claires, visibles. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, na Kinshasa, bino wa compliqué. Batumusu ba lobo ngai, lelo nga ko muta pouvoir. Ah, nga muta pouvoir ba menacer moi sina ba nga lobi na buta samedi. Nga muta pouvoir. Et ça la population ni batu ba bigisi ba mpo même ça bon pina vraiment bé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, papa, ben you appelle comment on. Bonjour. Toujours au cas papa. Toujours au cas. Papa Frank, toujours au cas. Soki autorité na biso bazali baotala bavideo leki ya boye nayebi biso babiyokaka ndenge nini mpenza ese babiyokaka mpena kobenga bagouverneur na mboka boye komiyoka mpena babenga yo président to ministre ya urbanisme okosepelaka babenga yo boye nasoni. Ok, merci. otunaki motuna moko obi proposition nini oyo proposition na oyo eza nini moni bazone oyo eza touché avec ma inondation. Totali pas côté va ville wande batangu ba de bono mungona bakangani kangani. Asi kwa donge ni bangwa ta côté boy batunda bakina oleke batura daga enclavé on se bakangani na tanki. Atuka tena so ko sala ta bongo eza mala kwa ba de bono suko. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Merci pour le c'est réalisateur Zalana Régie s'il vous plaît. Merci. Allô, bonjour. Allô? Omega Zalana Régie qu'on négocie dans le téléphone s'il te plaît mon frère. Très bien, merci beaucoup. Kobo sana ko s'abonner, bo s'abonner, bo liker, bo partager l'émission, bana poto, bana. Allô? Allô? Ndeko volume wana to kata. Volume. Ndeko bonjour. Volume na matisa moti to relote. Ah ndeko nanga pa nous ça biso boy. Toi na pas to compatir na bando na biso ba dindi na ba kotuna ma njil na yo mati volume. Ba ça na bon. Allez. Ba message monsieur bo commander je ne saurais pas lire ndeko nanga ye comme biso. Allô? Freddy Mbanga. Oui, bonjour. Allô? Oui, papa tozoka. Oui, bonjour. Obengi wapi komo nani? Ndeko eza yo so kiti volume ma télévision oyo akeza yo tukati appel. Allez, j'ai dit vraiment un grand merci na ba congolais nyos botali biso au PC ba makanisa na bino bo continuer ko sambela yeso akoya ko libérer bino entre temps moyibi botikate. Ah wana muta komengo Congo RDC yo pino Argentine. Ah oui bonjour obengi wapi komo nani madame? Nazana monga fula donc ngapena lobi banda sa monga fula loba mama ulala anda lobi na lali na nzela likola kokatisa maya njili wana o juste pena mboka na biso eza ndenge nini toko vivre ndenge nini bana kote balali na yebite poso na bango na yebite mais tala kote na lali kola mai nini bumatinde lokwa ne kufa wana o batinzi letango vraiment za ndeni do yo zalaki tango eloko wana yaki mama na bwatu na salaki wana tie ye mais esungai quand même bato omega image hors bord wana sur hors bord
esungaki nango me ezokota mai ngapelani na Maman, qui ça volume aux maman bien, qui ça volume au loba bien, qui ça volume à TV. Biso ti tozalaki na kati lodi bakatisa biso ezokota nango mai eza nango ya kokufa donc bato maokati eza te maokende eza te juste papa esi biloko vima tokofivre ndenge nini na mboka biloko esalama boye toza mpe bana ya kongo mpo tozala na esengo tozala lese. Vraiment, merci beaucoup maman. Ah, merci. Merci beaucoup. Yonga na tune. Bozo na bidende ya kulozo elo ekufa. Oui, mboko pena to signer na mama o signer te. Mama mboko vraiment tant to lo baboika ya onde moni ba yimba bomela nga mwasi na bana ngai. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui maman, obengi wapi komo nani? Abengi na komi ya Kimbanzeke. Toujours ka maman. Komo na nga Judith Mayala. Oui maman Judith, toujours ka. Nalingi nalobaka boye na ide oyo mama wana apesaki mpona biso moko. Loba mama, kolanda TV na hotel loba. Biso na ba Congolais toza ba salite. Parce que gouvernement tela biso ba terrasser. Bato bakoma ko préférer kotina même si bato amaboma babonga ba salite la kata terrasser. Ce qui terrasser komi boucher. Ma esala esandi tendeni. Et faut na biso moko ba Congolais to salite. Soko bon sa place na yo moko te. Yo c'est la gouvernement yo bon c'est là yo. Yo mo nem to kufa gouvernement ya na retard. Très bien. Ça va papa, merci na katina. Merci beaucoup. Très bien. OK, bah maman, quand même faut que comme la dimension comprendre que biso pe population to appelle pas la responsabilité. Même moi rotonga, oyebi pembe na mai rotonga. Tala côté HJ wana na mono ndi ba buki mo, c'est certain bazonga sa banda ko na Kinshasa ba buka bazonga ba buka. Na ba buki bango tout wana. Ba ozonga. Allô, bonjour. Allô? Oui, obengi biso wapi komo nani? Na bingi na monga kula hawa. Ah, na ngina lo bakaka o yesi sa president ili mongo za na tepe yawe ya tija wa ya usala siri pili ya kabe na wajapori kwa sababu kwa banda wa ya pro. OK. Merci beaucoup papa na idée. Ba yo ki déjà net tout ça l'émission we ba landa biso. Très bien. Ba bi site moi CP ya kunezali. Ah nzambe mboka na ngai mboka lumumba ka boy. Votre correspondant vous a mis en attente. Oh, yo mo bengi mama na ngai ochanga na tante ndenge nsuki papa. Wow. Akamwezo asuko mutu le plus proche na comment ça va te faire? Allô, bonjour. Allô? Oui maman, lelo ba mama batomboki tozoka obengi wapi? Na bengi na komi ya Limete papa. OK. Wapi? Na 7e rue. tozoka yo. Papa bonjour. Bonjour. Nanga kana lobakaka oza ba makitoko papa. Na sepele nao. Merci beaucoup maman. Merci. Ngapi na sepele na yo pe. Ah merde. Malheureusement, je suis marié à ma femme, mon épouse Nassio Jatosoua. Merci quand même maman. Merci. Très bien, toujours continuer l'émission. Allô, bonjour. Allô? Bonjour papa Paul. Bonjour papa, obengi wapi komo nani? Babengi depuis combien na monga fula komo na nga monsieur Gad. Tozoka papa. Oui, nalingaki na pesa na mbote na papa Alain Bolojwa, président. Ouais. Ya les banques. Na pesa yo pe moi courage par rapport à eloko komela ki opona madame. Merci. Atuka nzamba sunga opo babamba kalibanga na mango etela. Vraiment. Oui. Nalingana lo bapona mama wa lo baki pona ba carnivore wana ti batu baboka biloko na carnivore. Tozana batu moko boye awa na monga fula na deuxième triangle ba lobi ke o Kinshasa ezobonga. Ba okombola kana nzela wana.
siko bato wana oyo bakombola na nzela wana olie bazwa batyango baluka mutuka babando décharge babiloko bazokombola wana bango bazozwaka nzelu bazobwaka lisusu na kati kaka bakanivo yango na salite lisusu nyonso bazobwaka na kanivo nde nazoyi biso na minute oyo na deuxième triangle wana fulu moko ekomi wana na solo okondima te eloko ya mibale eza ke proposition na ngai eza boye eza ke il faut l'État ayeba ndenge nini akotia banini banini bapoubele na banzela bapoubele publique de sorte ke bato bayebaka esika nini bakobanda kobwaka bafulu na bango population so aza na place akobwaka fulu te akoluka bisika nyonso akotia yango yango nde na osileve mingi responsabilité ya gouvernement mpona dossier wana mpo makambo oyo toomona oyo ndenge ezosalema boye kitoko te. Merci beaucoup Ndeko, merci. Mais likambo ya ba chasser poubelle wana je crois ngobila tchakango mais utilisation ya bato bamozo ba salité belé ba sundelo wana ba boulevard on a vu ça à plusieurs fois. Et ça question maman moi soulier. Biso pe population pe on n'a pas la responsabilité ya ba foule Kinshasa secteur Kinshasa. Nous aussi la biso pe population. Pourquoi? Parce que aux yeux na le bana matiti wana. Otuna bango te. So mo yeux matiti boye no boka ngwa. C'est laquelle? Allô Papa Paul, bonjour. Bonjour Papa, bienvenue après mon ami. Les gens de chancel depuis commune à Zimbabwe. Zela. Kitsa dans le volume. Pardon. Kitsa dans le volume à télévision na yo. Tozo kelo te. Kitsa dans le volume. Kotala ndenge mboka na biso ezotambola nde vi ya moto aliboma. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Ça c'est un patriote qui parle. Merci. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, au Bengue Komonani. Ndeko King Derrick. Ozo senga numéro, je ne sais pas quel numéro de téléphone ozo senga. Yanani. Le numéro est là, numéro batudon, ba bien na WhatsApp na normal, le numéro est là. Ndeko King. À mon aussi c'est tout numéro yango wana. Très bien, allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Nalingi kotonelanga papa Bolotwa. Oui. Soki ye ezalaki ye na place ya bakonzi oyo baza en place bazogere. Ide nini oyo yalingaki ya bimisa. Soki ezalaki ye na place ya gouverneur, soki ezalaki ye na place ya Fati, soki ezalaki ye na place ya Jean-Pierre Bemba na makambo oyo azoloba wana. Eloko nini oyo yalingaki kosala. Il faut tous aller à la bolingo. Les problèmes na biso ba congolais pe tous aller à la haine. Pour que pour ça qu'il y a pouvoir, biso yo tous à la kakawana, tous à la kakawana, ça peut bien dire. Et puis c'est là où il y a la kawana pe ça la bien dire. Ba tu to pété qui passe pe la makambo ya na kosala wana, ça bien. Na ce qui kabo. Merci beaucoup. Parce des solutions de côté, tu appel 5 appels, on me fait la réalisation me dit tout à 5 appels. Après 5 appels tout clôturé, on est allé il y a un phénomène moko mboule bête qui phénomène t'es bien mboule piné déranger qui allô papa bonjour. Oh maman na mi tuni na bilelo robenga te allô obenga pona esandi o elekaki papa na ngai tozo karo vraiment biso na kingasani soki tozo kufa bwepo bino boza likolo bozoteka mapango mabe makasi botiki lisusu ata nzela te bespace te nini te donc boza kaka na baavantage mpona nini donc tozosepela te ata mokie botikaka mpe bespace bino kaka babosi biso babola tokufaka na bamakambo ya boye tosepeli te. Merci beaucoup maman, merci. Tosepeli te papa boluka solution biso nyonso toza bakongolais toyaka kotika mutu te na Kinshasa po tonyokwamaka baoyo bakufi bokoremplace na bafamille wana banani. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Tozoko na présenter pena ba condoléances na équipe mobimba émission bakino ba lobi na ba famille nyonso ba perdre ba être cher na bango na mbula oyo. Mais c'est sa condoléance. Allô, bonjour. Allô. Oui, papa Bingo Komonan. Bonjour. Comment on a mis
chez Mao avec la commune qui passait. Toujours encore pour Mao. Alors papa nangaki na luba ke pona bandeko bazo benga pona papa bulucho dans la plateau wana. En tout cas na sengi na papa bulucho ako toujours lit na epo makaba luba keda ba vérité to vivre na kata poko. Bongo ile biso nyoso mutako bangi mlinga zate msaliki mtani komola zati. Alors ce autorité na ça va bien. Donc papa vous a ça pour Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, papa, ben tu as pu comme on. Oui, toujours quand on ben tu as pu comme on. Ouais, na ben à partir il y a Barumbu, hein? Il y a Barumbu comme on a Eric. Toujours quand Eric. Depuis Allemagne. Ouais, na date ma voyage pour le zone, non? La zone Angleterre, mais oui, donc voyage dans la c'est rien que là, non. Jamais de recouvrir sa faute côté de la population. Ceux qui va salaki, ceux qui va salaki, va somme qui va grand carouana, où est le tout à la poubelle. N'a pas sur eux, voyage à couiller, c'est un pays, nous juste mettre en Angleterre, à grand carrière, à 2 fois la semaine, ils ont le coup de la poubelle. La Congo est d'accueil. La Congo est d'accueil. La somme va tenir à la limite. La diamantami balé dans le pas Congo. Chaque semaine, avec des jours, dans le grand Congo, dans les Niger, dans le Dido, dans le Tamboli, dans le Banda, dans l'aéroport, qui n'a pas de ça, quand on voit un zaki, la voix qui on a dans la base. Ah oui. Pour ma poubelle, la balaba, les zaki, ministre de la Rabouille, dans chaque coin, ils ont la place dans eux, pour que le table, la place, il y a des gens qui vont chasser, la bidon, mais donc on détourner les amis. Tout la vérité, tout va pas raconter. Pour ceux qui te le disent, tu vas jaloux, aimé, tout ça, haine, mais non. Dans la vérité, pourquoi on est dans le monde comme ça? Nous tout ça, la possible un jour, dans la vie, franchement, oui, si on va pas soutenir la partie, je suis bien béni. Merci. Non. Mais moi tu y en as au Tendego. Mais non, gouvernement provincial à Kinshasa, mais Mike même à boîte pour pas aider Kinois. Incompétence, na zo isayo. Pour ceux qui bazwa ki mbongo wana, batia ki mbongo bazwa détourner wana, ceux qui bazwi ndabu batie na armée, ndabu batie na côté ya propriété. Na zo isayo ki lelo pour partout dans le monde, vous les deux caramel awa. Au moins la il y a 3 jours à Londres, mais jamais contre la bande. Pour nous, nous carnivore, nous avons terrasse, il y a des malditions, mais partout dans la vie. Quand vous voulez les gens dans le monde, la terrasse, on a des choses jouées comme dans le monde, on a partout. Mais nous, nous avons la terrasse, la marque, la terrasse, dans la sierra belge, la Belge va venir à Congo, va dire le père et les mères. Parce que chaque fille te le dit, le bagage, tout ça va aimer, tout ça va jaloux. Mais non. En plus, ça peut rester dans la chef coutumier. Et puis, dans ma camboboui, dans ma chef coutumier que ça n'a pas. Dans un monde qui dit, nous avons besoin de pasteur, ma femme, au place de. Donc, respecter la carte d'Amboka. Baroka kokendekaka na butu basaki lobi na mobula ya grave ebete respect na bachef coutumier eza te mopesa bachef coutumier respect oyo bazomérite na kati ya mabele wana mabele wana bachef coutumier oui mabele wana bachef coutumier na mutu basololaka na babelge babelge basololaka te na bapasa na basango
Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Tout le monde content. Compétence de la pays à ma place. Ndeko na ko rectifier le mot lobby. Obi ko bambu le beti boye, ya onde zo pesa bato musu méchant pour ba kende so ba kende. Non. Ogo lo belo kwa bongo te émission boyeti. Pourquoi? Avec beaucoup de respect que je te dois. Donc nanga ngazo bomba bato na toi tu encourages. Frustration à nanga cause à la peu importe quel problème. Est-ce que yo cause au monde document bano bomba ba congolais obomi quand pour na karimine. Quand pour na ndako. Pour na bilo mu kilo nga ki sima makila batunga. Non ndiko nanga. Ça wana pineza obeti pina libanda. Allez. Appelle Asuka. Allô bon. Allô. Allô bonjour. Yo bengi wapi komona ni? Nécolobe un peu rapide, Yom Tasuka. Oui, il est parti. J'ai dit un grand merci à tout le monde où vous participez à l'émission de l'émission Allélo. J'ai dit vraiment un grand merci. Et puis merci Makas, l'équipe technique Allélo. Et puis merci aussi l'effort où nous sommes dans la TV, où nous sommes pour nous sinistrer, mais boye babino pe bakonza ville. Même le gouvernement central. Nanzela maman na biso ministre des affaires humanitaires so kinini. Non ça l'effort na yeba parce que les Congolais souffrent. Toujours là, toujours compatir makamo SSI là, mongo wana bino bobando yiba wana ekinarata na est. Bon so yibo doubler. Bon comme ça mata fa soldat congolais ko futa mata $10,000 c'est rien. Un député qui dort, qui ne travaille pas du premier à salaire du janvier à décembre été. En foot, combien? Mais pourquoi pas un militaire, un policier, un médecin? Bon, Mathilde, on va salaire dans ma casse. Et recharger le hôtel parce qu'il y a l'argent. Vous tirez mon thème, ma vie. Bon, foot, tout le monde bien. Monsieur Jean-Pierre Mbemba. N'interpella quand on m'a mettre le sat. Est-ce que météo na biso et puis c'est biso information fiable par rapport à Moula oui. Longola tata wana Metelsat hein. Cha chaîne o yebi ba travailler bien pour l'intérêt na biso. To sengi mbongo te Jean-Pierre Mbemba to sengi lote. Longola mutu wana Metelsat wana tata wana komola la bapongi ande na yokaka. Buchi la biso mutu azali compétent qui peut bien travailler na niveau ya Metelsat. C'est important. Je me pose tant de questions au moment de la campagne et qui gouvernait la Kinshasa. Nami tuni pona nini te Edi Iyele. On a vice-gouverneur à Tchaki Libaya ou comme gouverneur titulaire. Parce que apparemment Edi Azala mingi proche de la population Makas qui sont titulaires. Je n'affirme pas. Apparemment, c'est ce que je pressens. Parce que Edi Iyele avec sa population de Ngiringi. Parce que je me pose la question, même dans le ticket, des personnes MLC, mais ceux qui MLC, ils disent qu'il y a un gouverneur. Peut-être que tout le monde est en réalité, parce qu'il dit qu'il y a un gouvernement provincial à Mourombo. Depuis, il y a déjà un roi Gini dans la politique, parce qu'il y a une condition autorisée peut-être. Il semblerait que Bumba Balimba Lungulae, Bako Isaïe na ville à Kinshasa, Nena Yoki. Il semblerait, Balimba Ko Isaïe, on dit na joint. Mais pourquoi pas Jean-Pierre Mbemba? Zoa Nani, comme on est Edi Yele, commissaire Wana, parce que Edi Kinoa, total à peu importe ma faculté édité. Au moins, Kinoa rose en espoir à Bikeba Edi. Tobanoli Anayo, Poso, parce que na siège n'est un Giringiri Batumba Poso. Poso, là, Bakwa Batega na Kwe, Keba, Tobanoli Anayo Edi Yele. Keba. Donc peut-être dans un souci et je ne crois pas qu'il dit ceux qui a commis gouverneur à Kinshasa n'a évité ceux qui maman bango ko s'interférer dans makambo à ville à Kinshasa. N'a évité ceux qui papa dit a ko s'interférer dans gestion à Kinshasa. N'a évité ceux qui ba cousin ba cousine moi c'est dit a ko s'interférer dans gestion à Kinshasa. Je doute fort. Personnellement, je doute fort. Si possible ba bino ba union sacrée. Kinshasa est à binoté. Kinshasa est à Kinois. C'est parce que la population est allée. Et dit il a comme attaque gouverneur, ce moment où tout sort, tu as dit et vous avez aussi une bonne chose, c'est pas un péché. Les a ticket, les a tout ticket à union sacrée. Ça c'est mon avis. C'est bon, les moi les candidates c'est na péci.
Mais dans lobby te que Bouma azo gérer Kinshasa mabé te. Non non, azo gérer na niveau na mais na grand boule comme nena yoki solo wana mais il dit il est pas cause ça n'est plus wana. Ah il dit yo peut solo la bien. Et monsieur Sil. Merci beaucoup Omega, merci d'avoir déconnu sur Balandi Bissou. Je vous aime à l'amour inconditionnel. La patrie ou la mort. Nous devons défendre notre pays. Quinois, quinoises. Congolais, congolaises, mes chers compatriotes. Défendons notre patrie. On ne peut pas céder notre pays et pas un individu mon bouité, mais pour gouverner Bissouti. Et je suis de cœur, on a bandé nous sur Bukavu. Comment vous avez affronté les ennemis na biso, vous avez affronté bango, vous avez affronté M23 na FC, moi ma civil, mais vous les affrontez, ça montre déjà Makila Lumumba, na Simon qui m'a déjà la mouki. Bande konanga Goma, vous avez l'acheté. Vous avez sabino que non nanga na batune na Goma, ba komi coincé, ba tri à la déjà souté. Ba piller, ba bouki, ba banque, ba sali nyonso. Je vous dis, Kalaté, Toroseka, souris de Kozonga na Congo. Parce qu'au moins, on peut tout critiquer, on peut tout dire, mais nous avons moins de dirigeants aujourd'hui au Baye pour pas brader Congo, na Rwanda ti. Congo ça la gérer na Rwanda ti. Ba membre gouvernement babimara na Rwanda pour pas ça gouvernement il faut Rwanda paie sa vie. Non, gouvernement oyo na Félix Tshisekedi niet. Baboyi. Bababo sana. Owana Félix Tshisekedi aboyango. Ce sont d'autres choses, peut-être bien besoin de battre, mais Félix Tshisekedi d'abord engagement union sur Rwanda, où il y a Kouta qui n'a même ça, baboui. Pour que ça t'amène sur nos bises, il faut pour le Kagama payer sa autorisation. Félix a l'obignette. Il peut être mauvais ou pas, mais de ce côté, de ce point-là, moi je dis, moi je suis d'accord avec lui. Et je crois bien que non, d'ici là, tu recevras la biso union parce que Bukavu, Sud Kivu union sur Bibo Boulouana nous sommes rebelles, barrebengo tout, bango bakina bango, surtout tika na mboka na biso to dono na ngonde to dono. Mais après ce tout tika na mboka na biso bino ba police so boyibi. Ah bo banotinda, o mona banotinda nga pour pas que nous ça moi c'est nga mabe. De ce côté to tika binoti. Mboka biso tout photo bénéficier nango, ne makambo esalemi, c'est sûr certain ba réunion crise zo salema. Mbongo ekobima, pardon, bozwa mosolo wana nyonso, bo sécuriser ba ndeko na biso, bo kino pesa bango. S'il faut même qu'on indemnise batu nyonso bazali loi ma njili wana nyonso mbongo ezaliti mbongo eza bolongo la bango nyonso botika place wana espace vie so il va police mi yibi ba ke no tongo ma côté la bango po ya mbongo mo yibi c'est pas un problème mais pas les paisibles citoyens nazo tuna la question suka Jean-Tiningo Bilambaka lobby 35 millions de dollars et côté déjà na caisse na compte Sophie Bank na compte ville à Kinshasa pour nous sécuriser et ça bon moins épargne. Il y a lobby, j'ai attiré Bilambaka lobby a tiré 23 millions.